donc ils avaient frère on a mon mingi au ba mi comme ça ba pasteur mais OK baza belé ndeti ba pasteur Mike dis ba pasteur Mike pour na nga fakati ka chanter parce que ce que tu as lu bonne prédication na landa ngote prédication est réellement na landa ngote mais oyo nga est intéressant nga mingi za ba propos o azo bimisa na banzembo na ye so za pe pasteur tikala na ki pasteur no mais to baye pa mama ba église kidi na ba veni to baye makelele belé to bayango to baye Mobutu alobaka nini il faut ba mangomba nyonso wana mike bakasa milikolo fwe longwa poko yembo bino bozo yemba tozoka ba para makasi mate ya makasi na loyembo ke koleka kutu ba mate ya mosusu to tiyeti banzembo ba il faut du ciel lelo na yebite so comme pasteur mais nga conseil na opesi so comme pasteur atika. Très chers et fidèles abonnés de Vérité Universelle TV, bonjour, bonsoir. Ça dépend d'heure, vous nous suivez partout dans le monde. C'est bien moi, la vôtre, humble servante parfaite Bilendo, la poupée noire de la presse. Donc, dès qu'on a ébissé Bino, on a toujours des news, il y a bien dans les news de poupées noires. Là, on a quitté les Bino, on a terrain pour tout ce moment, reportage et autant, la salle Nanzambe, to baoye bana souté, na ba chanteuse, na ba chanteur, bango tu ba comme pasteur. Ce que tu as évité, ba qui peut passer la Nzambe. To ba équipe pour ba benga ma ba pasteur ba comme pe na ba église à part là to comment comprendre que c'est comme si le quoi ba commis to commis ko comprendre que le quoi la église et comment que lien moko est commercial ba tout ba commis que ata yembe la kané nzambe faut ça la ka église pas zambongo ata ça la kané faut ça la ka église pas zambongo yango to so moi envie ba to koyeba eza malamu to eza mabe to chanter c'est pas comme pasteur to landa. Quand on a examiné que tu continuer toujours à être et pas coco na biso donc tu as dit que ba maman de bazala sincère pe ya ko yebisa biso ba vérité msusu donc ya on a posé coco na biso ba question coco sujet na biso du jour exact que tu mona bato belé ba yebela kanzambe ba comme ba pasteur est-ce que zaka somme tazo yembela nzambe faut akoma pe pasteur to somme to yembela nzambe faut suka na yembela nzambe. Mbota na biso bandeko na kati na liloba oyo na mituna oyo koko na ngai aye kotuna mituna mosusu eza na train na sese oyo tukokaki koloba po bino pe beyebo yoka biso po na nini tozokomona basali mosusu oyo azali teke ayiki mpiko amipesi mobimba na ye pa ya nzambe nzambe asalili ye aluki nzela mosusu te azokenda tous les jours liboso après akomi komona ba makambo mosusu oyo akanaki komona te tango azokoloba vérité na ye moko ba mosusu bakondima yango ba mosusu bakondima te mais siko tozokomona ba pasteur yango abandi kaka lelo na kati ya église lobi akomi pasteur ba jeune fille bakomi komi zazale po baye bakaka tike bato bayebi ko sambela est-ce que tango nzambe bandaka mangombe zalaki belé to yebi te ke lingomba le boso nan mission ya mibale catholique ya misatu kimbangiste ya mine nani armeri sali to yebaka ba juger wana te pasteur yo mwana tango yo komi o me pese pa ya nzambe po penza pesa motema na mobimba nzambe apetula yo salila ye na solo nzambe atombola yo soko zoko salila ye sima libanda likolo na kati likolo libanda donc wana eza susu ke musalite bazo komi jazele lelo abandi kuganga na balabala ngana za prophète ngana sala kaboye nazongisa kaboye bopia bamfolo pa bopia bambongo bakitunga zoko tonda balabala mobimba oyo kuna sala boyo kuna sala boyo kuna sala boyo to boyite eza sikoyo elembo oyo zoko pese pa nzambe po nzambe ko kanisa na yo ya ibele mais ele kambeka te Vraiment nakala Mobutu alobaka nini il faut ba mangomba nyonso wana mike bakasa milikolo fwe longwa etikala kaka oyo yebani
na kati ya mokili oyo nzambe asali. C'est le 24 commune ya biso ba église leki mangomba kilikili tamu suda kati ya ndako baninga bakolala pokete ko ganga la orki tango ya kala tango fukami biso to akofunda kata penzo belami tangi kitambala no na motu tango sembuli maboko na yo pa ya nzambe tango zoko senga na maya misu yango mokezo kolela ekozala mo eloko moko ekotushe bomo na yo ekolelisa yo olobeteke na kati ya masumo na zaki nango komanda lelo na tiki tikana landa nzela nzambe po yange kobekisa ngai yange kokangola ngana makambe bele na famille na ngana libota na ngai swati nzambe apesi ngai mobali ekosunga ngana kati ya ndako na ngai alors mulimo ya mabeko uta libanda po ya kokota na ndako na ngai na moni yango te po na za sembo deja e bongo soki muto yembela nzambe est-ce que muto no sa yemba fo yepa koma ka pasteur non muyembe azali pasteur azali soki alandi kuru wana ki pasteur hein suka nango pasteur na ye akosala nini akopambola ye alati te lamba na ye batumbuli ye basali babangambo nyonso to ndenge basalaka otumbwami okomi nani pasteur mais eza kaka teke soko yemba okoma pasteur non eza do nzambe moto apesaka yango soki nzambe atalisi yo yango te koloba na lokuta te po nzambe akondima yo te sikoyo olobi nini mpona bato baoyembela nzambe mema baokoma bapasteur nzambe apesa ye do wana te bon oyo bakoyembela nzambe bazokoma bapasteur do wana nzambe apesi yango te batika basalila nzambe na solo po bakenda liboso bazonga nsima te mais soki oza tambola na lokuta teke ngai soki nake kuna nake kokosa naza pasteur mosala punda mingi tozokomona na bafilme oyo ya Nigeria bazolakisa biso ibele azokoya pasteur bino mpe boyambi ye ori kenzoko aza na profit na ye oyo azoyela alolo soki okoti na muzindo te okoti classe ki pasteur te kobuka lokuta te kokota bikoti la te wana oza na nzela moko atamukete Okay. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer, toujours quand on a eu si j'ai un peu 10 jours. Ezala qui est, si j'ai 10 jours plutôt, ezali qui est, ceux qui osent pasteur, zala pasteur. Ceux qui peuvent aimer la kanzambi, ne faut pas au komaka pasteur, ezaka obligatoire. Te so c'est l'anzambi na loyembo, continue toujours comme c'est l'anzambi na loyembo. Pour loyembo na yo wana, ezobi qui s'abattent bele coup de kola quand même sous mutupe pasteur a tiré le beau côté mais ayo qui kanzembo no azu guérison à travers yanzembo na yo. On continue toujours. Mbote maman. Mbote maman. Kombo nani? Nelly Malong. Ah, je suis avec maman Nelly Malong. Maman Nelly Malong, si je n'habite sur Zalike, tout le monde a un pasteur et belé. Bazo batebele ba yembela nzambe bazo koma mbala moko ba pasteur parce que d'après yo soki muto yembela nzambe atikala kana yembela nzambe to akoma be pasteur eza nango normal te eza nango normal eza na koyemba na ye ba inspiration zozwa akote ya pe poko yemba pona nga eza pe koteya ndenge moko akotela maliboso ba kote yango boye koyemba te mekolo bango na mateya eza normal siko toyebi ke ba pasteur eza nzambe nda bengaka mais bango nzamba benge bango na koyemba yo awolobi ke eza normal nzamba benge bango na koyemba nzamba benge bango te na koteya mais oyo toloba ke eza normal te eza normal poko yemba o ya yemba ka wana eza ka likambu moko zo te ya kaka ndenge moko kotela malobi te nazo yemba te makambo ko yemba wana nazo lobango siko na mateya eza ndenge moko pona ngai voilà awa toza mama so nilia lobi ke eza normal mutu azo yemba à côté ya na epe pondinge ka azo yemba wana eza pe possible atelema pe ateya na epe po yakara tozo sala biso tout nzambe moko eza bongo voilà merci beaucoup maman Nelly voilà quand on essaie de tozo continuer toujours na zapela na ndeko na nga ya mwasi nazo mekampe ko poser ba question pour ya sujet na biso 10 jours bonjour kombo nani comme Glody Mukunga Glody Mukunga si j'ai un episode du jour exact tozomona ba to ebele ba yembela kanzambe ba komo koma ba pasteur est-ce que c'est normal pe ka som to yembela nzambe po koma pasteur to eza anormal plutôt bon eza normal monsieur eza normal te monsieur eza normal parce que nzambe ndem taponaka mutu eza nzambe eza musala ya nzambe soka ponaki ko oza serviteur na osalela et toujours osalela so etangama ki osalela te eza ngonga la ngonga ebeta na tangu nango yango ke réponse nange eza yangwana voilà ngonga ebetaka na tango nango sikoyo ezaka batikala ka ko yembela nzambe to bakota na pasteur pona bato muso batako mikotisa na ki pasteur siko pona onde bazako mikota eza moyen na bango ya commerce to ezaka nzambe muto obenga bango
eza misusu ato forcer na tindeni ato sali ndenge nini o simba te donc eza que soki o forcer et que ndali boso te to mona misusu asali ya rapide mais ke mbangu pona forcer et simbi te akwei na se alors musala nzambe zaka soki nzambe ya bengi otangu na fuma koki o saila ye ato forcer ndeni se zaki ki no forcer te ka dans le vide na pete bo nzambe soki a bengi yo o ko sala yango na bo pete muto tinda forcer azate et donc eza ndenge moto mona ba yanke misusu bazaki a forcer asa yanke bima yanke eza ndenge na ete mise za ya makila mise za ya kobota ma mise za ya koponama eza ndenge mo musala nzambe soki ba bengi ya ko benga yango ndeke ni esa nini ke donc o sala nzambe na ndenge ya bosolo pe nzambe ata lobo kala muto osala na ndenge ya bosolo na oya ko wela muto ata nzambe akota loboko te eza misusu ba simba bakisi ya kisi eza ndenge moto ke na o nzambe bengi ya ko benga na ndenge ya solo nda totika ko welela ke o yemba eza musala na nzambe pesio yemba na continue ko yemba o yemba te ndenge na otendo eza mutu taza na musala ne o nzambe pesa kaye ba force akate eza lo no stoko forcer to mona ba pasteur minene ba sa ba action ba sa les hommes c'est normalité eza ndenge kisi na ndenge kisi na to forcer nzambe mwata loboko eza te ya kisi nebo na ndenge ya bosolo nzambe asala ke eza différent ya ndenge ya bonzambe vraiment taka te eza na eza ka tamula ipona nzambe asala do ya kisi eza ke ni tamula ite moka na bopete pour et salami donc ya kosema ekisi na nzambe eza ndenge moko te voilà merci beaucoup est-ce que c'est normal ka sozo yembela nzambe faut pas comme pasteur to eza anormal te eza normal te so yembela nzambe tika na ko yembela nzambe po eza dona yo o nzambe apesa yo koki pona yo oya benga mpe mosali na nzambe atikala kaka mosali na nzambe yo kuti mtozo yemba emso leki bato bazoteya poko yembo bino bozo yemba tozoka bapara makasi mateya makasi na loyembo ke koleka kuti bamateya mosusu po bapaster kuti mingi tomomona bango baventrier bino bayembi so bongo kota na monde ya bato bateyi donc mboko maka bino su ndenge moko ndeti nga na préfère kuti emsusu nayoka nanga mateya ebele enayoka nanga loyembo ebele ke mateya vraiment botikala kaka na koyemba wanso bokoma na monde ya bapaster c'est que bozolanda profit ya badim bason de grâce te mama o yembaka papa o yembaka tikala kaka na koyemba na yo tika pe basala na nzambe batika na misala na bango babebisa babongisa bazala kaka bongo yo pe continuer kaka na loyembo na ina loba kaka yangwana. OK, merci beaucoup maman. Donc bino moko boyoki o mama uto loba soki oyembaka tikala kaka na oyemba soki pe oteya tikala kaka na oteya mama lobi ba pasteur ebele to comme mona bango ba ventrier donc ye pona ye a préférer na ye koyoka nzembo ebele ke mateya donc à partir ya nzembo azoso ba mateya msu oyo et lo ba mama kata nzembo oyo leki ata ya mateya donc eza nécessaire te ka soki muto yembaka il faut teya bon pona nga vraiment eza anormal parce que lelo batu bakoma komona po batu ba considérer yo il faut zara pasteur ora tozo mona na Bible David azo prier pona mutu na nzembo directement na nzembo tonga azo yemba directement mutu azo miracle donc conseil européen ça ba ministère chrétien appelle soki nzamba bengi yo ozala pasteur tikala pasteur soki nzamba bengi yo ozala chantre pona ye oyembaka pona gloire na ye tikala bongo kozala te lokolo moni muninga moko aza pasteur yo poza chantre lokolo kaka oyebi ba verset biblique na mutu nde ezotinda yo ke koma pasteur te eza appel donc tozelaka mingi appel tolingaka te ko mélanger makambo nzambe azomona atake chantre mais yo mikomisi kaka pasteur po batu bakumisa yo to batu te kozala pasteur eza appel on nzambe apesaka mutu so nzambe apesi yango otambola bien mais so nzambe apesi yango to ekozo force ozo mélanger ekozala vraiment pasi mingi mpona biso ndeti nga oyo so natali bien banzembo oyo edifianga mingi donc eza ba frère oyo namona mingi oyo bamikomisa ba pasteur mais ok baza ebele ndeti ba pasteur Mike dis ba pasteur Mike mpona nga faka tikala ka chanter parce que soki otali bona prédication na landa yango te prédication ne réellement na landa yango te mais oyo nga intéressant nga mingi ezaka ba propos oyo azobimisa na banzembo na ye donc so za inspiré pa nzamba yembi directement nzamba bikisa mutu azaka un crédit à partir banzembo wana nzambe lelo otombola ye nzambe lelo bikisa ye nzambe lelo okangula ye po obenga mutu aya pa nzambe il faut ka toteya ka po monde oza pasteur te banzembo na yo pe ko longola mutu na mabe a changer pe vie mususu
toteleti banzembo il faut du ciel. Lelo na yebite so comme pasteur mais nga conseil na opesi so comme pasteur atika parce que nzamba benga na wana te banzembo na wana déjà eleki déjà donc ministère oyo azoluka na makasi wana banzembo déjà leki yango donc o vraiment nga lo bango wana deti ba sœur lo ba maman lo lelo soki na yoki ka komi pasteur esanga passe parce que banzembo déjà ça ka wana déjà donc ezote a déjà mutu zote ya mutu docteur yozo luka lisusu comme sous pasteur so comme sous engagement pasteur au milieu na makasi bongo eza bien te muyembi tika muyembi pasteur tika pasteur ba pasteur soki pasteur Moïse Mbi azo yemba za pasteur to yebite deti na ngani ayemba bongo na yena na olongole parce que na mateya na ye na banzembo na ye omona ke mutu ana de appel aza chantre aza pasteur na ye ça va mais ce que ça que oza pasteur oza chantre ozo lukaka comme pasteur pour ozo le coup pour ozo grade mobo vraiment le on kolobaka est important que tout tika na essentiel tout tika oza essentiel tout ça là oyo Zambe ozo le coup nyoke o nzambe nkolango tango za na jijima bonzamba tu na yo na tindaka oza pasteur na tindaka oza chantre pour mingi to mona za chantre tango za chantre ozo la nzambe ni normal tango komi pasteur akomi ko luka suba succès mususu eloko zo boma yango wana mingi omona mise chrétien na oyemba banyani ko yemba bien mais par après tant comme ko envier ba pasteur et qui ko dévier parce que ni azaga pelete ko za pasteur faut za rappeler so za pelete nzamba accompagner aka muto ya bengi soki abenga ota ko accompagner oté c'est ça pour soki oza pasteur ozo luka na makasi okoma oza chantre ozo luka na makasi okoma ka pasteur nzambe aotelo wana te nzamba aotelo ko to mususu donc oza essentiel lobby pour tina nini oza chantre mikomisi pasteur et nzamba kote okunate ale lobby tango koma na jugement nzamba otuna yo oza ki nani oyebisa nzamba otenga azaki pasteur nzamba batenga no mona yo chantre donc banzembo déjà soko zoyemba déjà nzamba bien oza inspiré par nzambe okosa l'effort te pote ya bato nzembo ka de jour yoyemba ozo kota partout wana nzambe déjà akosimba mitema bato pour ça au lieu le lokomi pasteur mutu aza ata côté église na otinga tingana na église na assemblée ata mukomoto na côté église na yo na royate parce que yo zela okoma pasteur pour bato ba ya église na pour baza l'édifier mais OK banzembo yo zoyemba déjà ezara sa frontière et kota banda ku nyonso lelo to mo otala bato mingi soki ensemble d'église azo pesa mingi confiance kana pasteur oye azo ko encadrer ndetinga encadrer nanga déjà en chaîne pasteur nanga na chaîne mingi na tsaka ba prédication na biso moko ya chaîne na biso église siko yo zo zelanga na tala yo pona za l'édifier au moins te ko ratenga donc ozo rater ba ami pona bien na yo moko bozo likozwa donc ozo rater mission o nzamba tindaki ozo dévier yango pour na intérêt personnel pour comme pasteur lelo misuba mo na lokola et comme lokola shida so zama comme lokola cop le quoi na évidemment des versets bibliques nanga trois versets bibliques nanga na ça appelle moi mouvement nanga mo boy pe kuna pe koto na musique na oteka disque koto pe mombongo na minyanyinyo oyo kota ba 10 000 kota te o za to so ça o essentiel o pe sanzambe le coup maintenant o nzamba o za likolo to zo nsesu na croix eza vraiment bongo to nanga lo bango. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Tozo continuer toujours. Binemo boyo kikaka o balobi. Oza pasteur tika la pasteur na pena maman na biso awa. Donc il y a vraiment ana kanda makasi ya makambo. Ngala za una kanda ba makasi bela ba pasteur ba toni na mboko. Tozo progresser ne lo moko te. Ba pasteur na ba pasteur be église avenir moko 10 église 6 7. Bon l'état zo monde ngote. Ata le tonoko kola tito ko na ba age to za inde wana te. To tsala ko mona makambo te. Tozo bongate mais l'église est tondiga la mboka moi le panga ba toza mukie boya bobo kanga en église tozo comme commerce bon tozo vivre bien te to comme na commerce à kata l'église moi frère moi bando bitale moi ndombo la baba à ça l'église à ça li seli alobla lobina ona obo comme potala bo comme yoka na te to comme Sodome na Gomorrhe na kata mboka donc to esimbati.
esimba te mpona bato bayembaka bachantre oyo bayembelaka nzambe lelo bango nyonso bakomosala baeglise pe jamais esalamaka te normal motu so oyembela nzambe fe komaka soko oza moyembi tikala moyembi ngaza mwana ngaza chanteuse zaki naoyemba partout mais jamais so oza moyembi tikala moyembi so oza mpe paster tikala na kipaster no mais tobaye mpe makambo baeglise kidikidi na baveni tobaye makelele ebele tobaye yango tobaye toyokaki kombo te akozalaki na kanda directement oyo bandi kosilika Chibwabwa. Maman Chibwabwa. Ok, merci beaucoup Maman Chibwabwa. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours na sujet du jour. Pourquoi quand mutu soko zoyemba faut comme pasteur. Yango ça la que toujours ba envie à batu tolanda. Tout le monde peut dire qu'on a vu ça mobile awa yé pas koloba ndeko sujet déjà na yebi oyebi déjà sujet na fait ça que ba chantre bele ba soko ma ba pasteur. Pona yo est ça normal tout ça anormal. Oui. Selon Eza mabe Eza pe malam. Pourquoi on a bien Eza malam? Pour Eza na mutu mususu abota mana azoyemba. Mais quand il a zamba pona que déjà un certain moment comme on pasteur. Mais ce qui na eko kisami na on zamba cheka tinaye aki okoma pe pasteur. Pour Eza on zamba si apona pour zamba pona mutu tant mutu azana liboma na ye. Mutu akobanda oyemba moma moko boye aya komina pasteur po iza o nzambe asi adoloba ke akozala mais kozala mabe na mutu abotama nzambe pesi don koyemba na moma mo boye amoni koyembe komi mabe akomolule ki pasteur seke wana eza mabe c'est mutu asalila o nzambe atieka tina ike kolule abaninga po tozoma ne bele ba komba pasteur asali ki pasteur ngo akenango e progresser soute ki na quelque part esuki donc azo ambrie bateau. Si c'est comme ça, mutuna muta continue na musala na ye, on zamba pesi. Soko za moyembi, continue na koyemba. Soko za pasteur, continue na paki pasteur na. Mais to tirande kolula ba vision baninga. Lokolo asali église, akomi osaba makambo nga pe na sala pona koma lokola ye. Eza bien te, mutuna muta sika na likabona ye. Mais pona on zamba pona ke non, yo ko za pasteur. Soki ko kisa mi akoti na ki pasteur na ye. Mais ozo azo sala po muninga sali, atika sali susuti. Bon, la première des choses est que la pasteur ils a d'abord vocation. Ils ont vocation où tu en as pas nzambe. Les autres monde bango trop azoyemba na ye au moins 5 ans après 10 ans avec commander sous pasteur. Bon, maramu sous comment peut cop ndinga kinia wana ndinga Congo comme cop. Ceux qui mutu azai na ye frère morobo et azam musicien mais lobby kuna mogete ngapena sala moi ligabe na ngai église na ngai. Donc monsieur comme cop, mais monsieur vous rappelle na vocation où tu as pas nzambe. Donc c'est un peu ça. Bon, quant à moi, je dirais que c'est normal à couper pour yembe la nzambe, à couper pour ça passer. Mais dis-moi que le problème, le mal c'est quoi? Le mal, les autres au monde, bah ça les belés à nzambe, bah comment on va passer bien sûr. Mais ma bé est comme que bah comme un peu, coco tient un peu dans manger. C'est-à-dire science, bah moi multiplier un peu science, c'est-à-dire qu'ici, c'est notre rôle là. Il y a un moni place c'est comme ma bé est côté. Pour ton monde qui c'est on a besoin de Marie Misamu. Dans l'album Nemongo Boy, je crois que ce qui n'a pas sanité va aller à Baka. Je crois donc bah pesa qui est dans des mérites, c'est-à-dire trophée Moro Boy. Je crois que c'est 2010 2009. Bah pesa qui est trophée Moro Boy. Tout le monde a nakata saluana bah ibisi ayemba. Vu que zo yemba, mbala moko abandi ko ça spectacle directement ko simba ka batu na banzoto. Mutazo koya. Vous voyez, c'est pas normal. Les soins sont comme mabé, même si bateau, le monde a vu que non, même dans niveau on a déjà, ils avaient déjà mabé, aux alliés, moyembi, mais à ce moment comme d'accord tabatou baloboko wana et comme sous non, ils avaient sous normalité. Voilà, c'est ce qu'il y a mabé pendant des côtés qui y a moi. Mais ils ont mabé té, cause à pasteur, koyemba, non tout, ils ont normal. C'est ça un peu. Mais de façon oh il y a abandé ko ça lango donc ba bien identité il y a moyemba il y a koyemba mais nding abandé ko ça lango si ma ba yeba ki Marie Misamu na façon na ya chanteuse mais directement ba yo mona ye en plein dans des mecs il y a trophée na wana
abandi ko tia balobo ko bato azo kueya pese moi suspense nde yango wana Vraiment. yango pena pese nga pena na ko lobela nde programme mingi yango wana. Voilà, merci parce que bozwaka temps ya kolanda ngai ya bino Parfaite Bilendo, la poupée noire de la presse anga lelo na kitiela ki bino pona sujet autouti kolobela ke pourquoi kaka bato ebele ba yembela ka Nzambe bakomi ba pasteur bino moko boki bon vie ya bato ndenge ba uti koloba ke mutu soka yembela ka Nzambe atikala ka na ko yembela Nzambe so pas pasteur atikala ka na ko zala pasteur o pe Nzambe bengi kana kati ndinga zo yembela Nzambe asa musala na ye mais soki Nzambe bengi yote ne faut pas ko forcer. Il ne faut pas que forcer bien mon coboyo qui n'a profité que remercier mon boss de boss babi maître John 1000 fois boss maître John vraiment boss de boss big boss pourquoi pas son cœur babi maman Micheline mère boss 1000 fois boss 1000 fois mère boss babi à mobile na boss il pas boss je remercie aussi mon cordon qui koyo sa cordon intelligent pourquoi pas à DT Fabrice Lundombi un bon tonton motema ya Evodi Lundombi hein na bossa ni Igor Singh papa na ba Gorsiana hein papa na ba Gorsiana babi mobala pembe na bosanité mon papa chéri Jean Bilendo papa beauté la bino Parfaite Bilendo la poupée noire de la presse pourquoi pas ma petite chérie généreuse Bilendo Solange Bilendo la cadette de la famille Bilendo auberge babi moi na liboso ya famille auberge boula na bosanité là on se retrouve à la prochaine numéro Kip Mobimba ya Vérité Universelle TV na bosani binoté Blessing Kabamba Xila Sale bino tout na bossa ni bloté na linga bino vraiment ya trop bon aimer bon partager bon liker surtout vos remarques me fera énormément du bien quant à moi Parfaite Bilendo la poupée noire de la presse on se retrouve à la prochaine numéro au revoir bye.